je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion Lokali. Maboko Yanzambe, nous voulons savoir, émission Oirataka, jamais Namanda Konabino. Hey! Batu bakomelinga bele kasi. Mais c'est nous à la tempo. C'est pas le cas tout le bloc asika tout le monde ndeni mikolo ba dans salate. Mais c'est bloqué. Bana poto ba benga na kenda Irlande da kenda kotala bango. Pela longo Irlande na ke Brésil na sisi Brésil na ya Angola na zongi siko na kin. Na biki ba ke bele chapelo ka okima so ba ke Irlande okima. Mais atayo boko. Ba kima soza musalate nga musala na ngai mu pesa ngai okendo mukila bino bokoko ya mboka na biso kote ni izali. Mais bon okima super. Na kende ska mundele. Ira mundele te bokoko. Bobenga ngane na kende mutala bino. Na kende na Irlande ba kende wa France malheureusement bandi kwa France bon wa visa na liete. Kokota ki dossier makambo ya ebole yaki yango ebebisi makambo na ete bolimbisa ngai na koyambala mususu. Nyazongaki bomwe na bana kosala biso mingi te na boke no moko bobela chapelo kala bwaki na baki to bato sala ni na boke ebiso ya banganga kaka. Na banganga tile lolo na komi esika ya ba bon na ba ngobie kwa bino bobanga ko banganga bata bokoko bata bokoko obino obenga kindoki biso be ngaka bokoko kibonganga ezaka kibokoko muto wasalisa mbaso benga kae muto wasala bokoko muto wasala mpeso wasala bokoko eo muto wasalisa muto spirituellement obengi enganga pona ni ndaka bokoko ya fo ndingo male kutime ye prosper bakine na États-Unis je prosper bundile États-Unis de façon nyos va do bloquer ngate na koyaka to kutana ndeza la kavi prosper mama wivine bakine ko toza ngoyo mama wivine bakine na peso pe mboti na bande mission na ngai na bande mission bolimbisanga na oyeska me kombo le ndeza somo kombo ndeza somo me azane muta somo te obete solisolo lelo na baki na osala mission ya ba danser mingi te na osala mission claire to ba likambo ezaka nini poto yoki yango mingi balobeli biso pe ndenga ba be mingi to kala no ye na ka ba témoignage na eska ya batu na bena lukaye na ya place salaka na yeba ezalaka ndenge nini likaka ndenge nini azaka chete aza homme spirituel donc bien bien banganga minga bi homme spirituel na ndenge ya français boboka bien Maître Zombie, hein? Oui, Maître Moluku, Achalulai. Voilà. Mbote Maître Moluku. Oui, Mbote Ndekona. Elle qui moula yinga na katika Maître Moluku. Ah, oui, Maître zippé le nokwa ninja bon. Tu voyais pas que le nom ko suplita Maître Moluku. Bonne santé bonne vie. Oui, santé zali malamu, vie zali malamu siko. Ngala ibe ko na kumba Zombie bon na luka ko me lona iba ki komuniza Maître Moluku. Maître Moluku na ngaki mingi to sola na ko biso na luka ki opa na okaki basangola yo. Ke mababa kodia ezaka na yo. Mabadi en tout cas boli mbisanga yo na okende gauche droite parce photo iba musala na ye wana o ngala yeli kotuna. Na ngaki to sola o expliquer biso différence ya kodia na porte-monnaie magique na mallette multiplication mallette magique différence na ngwe zandingi. Oui, côté wana na kotalisa wa boende kona ngai bato mingi batombaka na ba erreur mingi place wana ya kosangisa eloko babengi porte-monnaie magique na o babengi kodia. Kodia ezali pouvoir traditionnel pe naturel. Kodia ezali na ba marche moko te nzela moko na ba lolenge ya ba pratique lokola ba porte-monnaie magique ba pratique lokola ya mallette magique bazali pratique moko te eza na différence wana de plus de mitoye différence wana ezali boye porte-monnaie magique ezali pouvoir talisman mallette magique ezali pouvoir talisman ezali pouvoir oyo tozali kosangana na l'aide ya ba esprit mosusu oyo bazali ba centre ya bato mosusu parce que kodia azali 100% naturel azali ya biso moko ba noir parce que biso to ba bantu toyebaka nzambe kala avant même mundele
ndenge nini tika boye bon moi ici ça a posé émission le banane le ba connaissez biso te banzambe bango bayeli biso bible bango bayeli biso nzambe oui mondele tango ayaka kokuta biso déjà tozalaka kosambela aya biso ya yirwa makako ayaka kokuta biso déjà tozalaki kosambela ayaka kokuta biso tozalaki déjà na ba rituel na biso ayaka kokuta biso tobelaka kasi to se traitaka biso moko tomibikisaka biso moko tozwaka ba problème familial totetango biso moko tozalaka na ba problème ya royaume totetango biso moko tozwaka pe solution alors tant mondele ayaki alingaki d'abord ko étouffer o ezali comme connaissance na biso donc comme ezali ba pratique à rituel o biso to bander ko sala a imposer biso o yango moni na monde évolué o tozala ngo lelo porte-monnaie magique ezali pouvoir talisman o esangani na connaissance ya mondele kasi kodia ezali pouvoir 100% naturel ya biso moko ba noir pour tobengami babato maître kombola ni moloko acha maître moloko lobi kodia eza ya biso porte-monnaie eza ya mindele so maître moloko tomonaka mingi ba maître lelo ngana sele mo émission bakoma ko sangisa ki azinda ba mindele azipena ya biso asaleni so yo maître moloko obi olingi na maka porte-monnaie te yo lingi de kodia ya famille na bandeko nyonso baolandanga so batali na baprécédent émission on a leka nango ça fait déjà 6 à 7 ans la sala pe émission on explique pour porte-monnaie magique ok na explique porte-monnaie magique na explique ba avantage nango na ba désavantage nango na comment mutakoki kozwa pe approprier ça ina mais biso c'est le code lié ka batu bila ka makile lié ka batu yo linga ba kufaka na ba famille batu te code ya ndenga zali wana code ezali loko elia ka batu te code ezali loko eza destiné pour na yo mutu nyonso abengami bantu asalela yango kasi tellement mundele a désactivaki biso ba connaissance ancestrale na biso nde pesaki biso difficulté wana na bolembo ya kobanda ko utiliser ba pouvoir naturel na biso na question tuna kinga yo lobi kodia porte-monnaie ngai na boy voilà porte-monnaie na lingi pouvoir ya naturel non nalobaki na ebandeli boye biso na monde actuel toza mélangé tokoki koboya to kosangisa te tozotambola na nyonso mibale maître oyo muto babengi ye guide spirituel azalaka na limite te azali passe partout na connaissance nyonso tellement déjà nazali initié na kotravailler na kokuta na tous les planètes différentes ndenge nini okuta bango bamindele biso te bamwindu okuta na planète ya mindele ndenge nini à travers bacentre ya ngai bazali déjà na se ya mabele esifi kaka kosolola na bacentre oyo ya ngai d'origine bakopesa ngai contact na bacentre oyo bakundami na mabele ya mindele bakosolola bango na bango bacentre alors à travers kosolola na bango bacentre nde réponse wana biso toyaka kozwa yango mpo kokommunike yo moto ozali na limite ya kokutana na badeforce naturelle wana oyebi singelo moko important mais nakumi bien te place wana maître omondenga na kokoma nga naza lokwa public oyo bawalanda biso nalingi nga na comprendre mpo bacomprendre yo olobi ke otravaille na nyonso mbale mais porte-monnaie eza ya bango kode eza ya biso apres na nsima nango nayekoki kolobi eloko moko malamu esepeli singa koloba keno oza na kapasité wana ceke tozonga toyeba omoni bo balokute ekoma mingi moto tokosala mosala boye pa mosala esimbi te bato tokoma kolinga toyeba malamu toyeba yo sikoyo na afrique awa na congo ngai nazata mosusu na France na Belgique na Allemagne na Angleterre na États-Unis na Chine naza na besoin na récupérer code ya na biso ya famille yo kopesa ngango koleka na moyen nini mpo ekoma epai na ngai teke yo oza na impossibilité ya kokatisa mai ya mondele bon yango wana eza erreur mingi bandeko mingi basala mpona bandeko bazali mwa mosika na biso par rapport ya continent africain limite na spiritualité ezalaka te. La spiritualité n'a pas de limites. La spiritualité n'a pas de frontières. La spiritualité m'a été zobangisa. Parce que tous les 4 éléments ont proposé planète cosmique. Tous les Mupépé, tous les Maï, tous les Mabélé, tous les Moto. Si vous avez les éléments qui ont composé planète cosmique, ils appellent 4 sanjoto ya Moto. Alors Moto azali composé na 4 éléments. Si vous avez la limite ndengeni na spiritualité pour atteindre dimension mususu. Et ça la raté la spiritualité. Ça erreur oyo
bato ya libungi nde bazali koya kolakisa yango bandeko na biso. Kasi mpona question tuni ya kokoma ndenge nini mpona kosunga ndeko wana eza bongo. C'est problème na ngeza nde makote nga kokoma wana ndeko aza libanda. Oui. Parce que bon yo bida limite ezate parce que okosala boni mpona sunga. Oui. Bandeko nyonso baza libanda bayeba boye. Pouvoir ancestral to pouvoir spirituel no ndenge bango babenga yango na terme profond. Ebandi na Afrique, précisément ebandi na Égypte. Égypte azali berceau ya connaissance. Il y a monde connaissance ancestrale ebandi na Égypte. Égypte ne maman pe mtaboti tous les branches. Siko c'était place na beaucoup compliqué biso. Mundele aye olakisa biso bonzambe. So pouvoir que vous des na ba africain ndenge ni. Wana soki to sala émission to sala ngo dans 2 à 3 jours awa. On va expliquer mon zindo ya koyeba ke pouvoir traditionnel pouvoir ancestral nyonso bien ba pratique rituel nyonso o ba pratikaka. Quel que soit na Asie, Europe, Amérique. Base pe berceau na yango eza na Afrique. Et outi nyonso na kati ya colonie ya Égypte parce que Égypte azalaki na biso ti awa na kati ya Congo awa. Ezalaki nyonso ezalaki Égypte. Ezalaki eloko moko. Alors pas expliquer sur la prochaine émission. Donc il a l'ingité na fungola si jana balance matuko sola solo ana ngala bino malab na ye elongo mais tozongi na likambu ya Kodia, oui. Oui, tu as nous Kodia bien. Oui, Kodia ndenge ezali wana Kodia ezali loko moto nyonso abengami comme un bateau, un frère bateau. Koza semi bateau te faut la bateau bengami bateau ya solo. Alors bateau nyonso abengami pona kosalela pouvoir wana. Bande kona biso mwa mingi ya bakongo ba valoriser yango parce que bazala kana mois d'août moko boye côté ya bana parce que bandeko ya bakongo ya biso bapesa pouvoir mingi epa ya banoko parce que banoko bazwaka goût ou soit assurance ya koloba ke mwana ya ndeko na ngai ya mwasi aza mwana na ngai d'origine parce que mama nde mutu amemaki sembi oyo aza ndeko na ngai ya mwasi nde bazalaka na assurance wana ke azala na assurance ya ndeko na ye ya mobali mwasi mpe akoki kotrompe ke ayebise mwana ya ye me aza mwana ya ye wana ya solo. Oui, sikoyo place wana elingaka koloba na biso mingi nini pouvoir mingi ya biso banoir ifani na kati ya libota ya biso ya solo. Alors mutu nyonso azali na kati ya famille abengami mpona kosalela Kodia elingi oloba te il faut pas kodesine mutu non mutu nyonso batikela yango mpena mutu te batikela nde mutu pouvoir guide to baton ya kodirige tradition ya famille na biso me bakoki kotikela yo Kodia te bakoki kotikela bokonzi mais richesse Kodia toloba Kodia ezali richesse explique yango bien Kodia ezali richesse là ce qu'on a comprendre richesse ya famille wana osati richesse oyo ozwi yango mpe eza na baprincipe na yango oyo esengeli yo respecte yango soki orespecte bapratique baprincipe ya Kodia te eloko nini ekomelaka motu na vie bablocage moko inexplicable ata osali ndenge nini okozala na blocage moko ya kosakana te eza na bandeko mosusu oyo bazokutana na bablocage mosusu na badescence sans ya liboso ezali soki ozalaki na Kodia orespecte baprincipe nango te okutana na bablocage mais moto mosusu ezali ke ezosenga na ye asalela Kodia kasi azokende koluka de gauche à droite ezosimba na ye te azokende na baeglise azokende pa ya bapaster azokende banzela ya baroscricien bamercechedek azozwa nzoka etindama ye azali moto ya bengami asalela Kodia ozwi na ye na banzela to azokende azobelela banom de Jésus akotikalaka kozwa yango te po ye azwa yango mpo asalela yango ebongi aya akutana na guide oyo azali mie place mpona kooriente asalela pouvoir naturel oyo eza kati na ye moko ezali teke ngai ndenge naza boye nazwa napesa ye kisi be te nakosalela kaka kolakisa ye nzela oyo ye azalaki nango na ignorance na bacentre na ye batikaki chemin kasi bato basilaki koya na nsima bacentre na ye babosanisi ye nzela wana ndomoni ebele ya bato bazosibire yango ti lelo. Alors biso baguide spirituel tozali wana mpona kooriente motu asalela pouvoir naturel na ye moko. Très bien. Question de na tuna pe na monda au quotidien ngona ngana ba bande ko bele peut-être moni biso pe bele surtout ngana ngona de na zanga ni Kodia mingi ngana tuna sko ndenge ni mutu akoyeba ke na tinda makina Kodia kasi
c'est distrait pas moto ya tini abengama mpona kosalela kodia ezoke manifestare pa na ye ezali boye atala na bandoto na ye mingi amonaki eyinda yeda ya famille mais physiquement bo aza vraiment bola aza vraiment obstacle badifficulté ya kosala na te mais soki alani azwaka bandoto moko grand ye nde moto ayedaka famille ye nde moto asombaka mapango mpona bandeko baza kote de gauche à droite baya kofanda ye nde moto azwaka bana ya bandeko mosusu akotisaka bango na baklasse asalelaka bango badepense amona yango na barêve na ye mais physiquement boye aza mpe na goût wana kasi azali na moyen financier te mpe azali na badifficulté akokende kosala n'importe quel cop ne fiska simba ata $100 oyo ezokomela difficile makasi moto abongo azolanda ngai oyo amonaka azalaka na bozwi na ndoto mais physiquement akutanaka na badifficulté ayeba bien ke abengamaki mpona asalela kodia atika kolanda banzela ya distraction ya Alléluia ya au nom de Jésus ya ba Melchizedek ya ba Rose-Croix ya ba franc-maçon aya epai ya ba guide oyo naturel oyo ya biso moko vrai to orienté pour salela. Oui, je m'appelle Maboko Wenza mais maître question mosusu elinga kata ngolobi awa ngina tune bongo sikoyo maître e ya bande ko misusu oyo bazalaki na kodi ya famille pe kodi ya wana ebunga basala ko boni oui bande ko o déjà bazalaki na kodi pe bandai ko salela. Alors ezali ebunga vraiment te mais ezali non ya ko respecter ba principe moto azalaki nango atambusaki ba principe wana lolenge sengelaki te nde omoni famille wana bazolobaki babongisi kasi bakutani nde na ba difficulté inexplicable ba difficulté au famille wana ekutani nango bazalaki na kodia nde batambusi ba principe wana te kodi esali nini eza bloqué. Alors nga nazali wana mieux placé mpona kolakisa bango marche ndenge ya kodébloquer kodia wana ndenge nini ya kosalela parce que ezali naturellement eza ya bango ya famille bongi basalela yango mpe moto azwaki initiative wana swati vision wana mpe atiango ya pratique ye nde moto akosalela. naza na question moko euti epai ya ndeko moko moye natanga nkombo nene terrible eza te donc ndeko wana ayebisi abaki natunela ngai yo maître sikoyo ye assistant bon nazonga grosso modo tosangisa bato nyonso babetela bango lisolo ke no te bazalaki eloko na bango mais moto asimba yango akenda na église moko songolo pakala apesa yango basala yango délivrance ekenda na yango bon bazalaka nango sote mais yesu sina ye ezali eloko na bango wana ezonga kaka ekenda na église maître na église soki eza besoin ezonga akosala boni bon ngana oloba bo kodia mpona bandeko mosusu bayebake kodia ezali eloko ezalaka na modele te kodia ekoki kozala nzungu kodia ekoki koya sous forme ya libanga sous forme ya mbembe sous forme n'importe quel eloko ekoki kozalela na kati mingi base ya kati ya eloko wana ezalaka na symbole moko boye nakoki kotanga kombo nango sikoyo te wana benga ya privé eza kodévoiler secret ezalaka na eloko moko na kati mpona ko eloko wana koprotege yango nde omonaka tosalelaka mingi souvent nzungu ya bokoko nzungu ya libaya te mais eza nzungu ya bokoko esalami na argile mpona koprotege secret wana lisusu tozwaka likolo ya dendo totiaka yango na kati ya likolo ya dendo mpona koprotege secret wana mais kodia ezalaka vraiment symbole moko te ya kozwa ezaki ebengamaka ke ezalaka na kati ya nzungu non ezalaka juste pentacle to utiliser terme wana paster azwa ezalaka pentacle mais toprotegeaka yango na kati ya banzungu ya bokoko paster azwa na kati ya likolo ya bokoko siko oyo paster azwa wana ekozonga oyo paster azwi wana eza juste paster wana uswat ignorant wana atumbi yango asakimile na bitumba oyo ye akobunda nango génération en génération. ndeko nanga azolandanga watinaka question oyo alobi boye natuna ye sikoyo aregetaka ndenge ekendaki na église esosini ezalaka ezonga bapesa na bango lokao baboyi na bango yango bapesa na bango yango ye mais akokende esa mpe bango ndenge nini koke ezonga so atuni yo okoki kozala na possibilité ya korécupérele yango na mboka paster wana aza ignorant parce que bango moko mpe bayaka kozwa connaissance ancestrale epa na biso parce que oui bapratikaka
connaissance bango ba pratique que ça juste ba interpréter ka ba mot et ba commis na ba Bible. Mais en réalité na pratique ba yebi pratique. Bible to pratique ezali des choses différentes. Biso to zali ba pratiquant, mais bango ba zali juste ba to littérature. Pasteur o atumba ke loko wana so ignorant o atumba ke loko wana akobunda bitumba de génération en génération. Jusqu'à ce que moi nous akokita mokitanya okita na kata génération na bango akozwa vision ya rêve papa na ya salaki et akokutana na ba connaissance o ya tana ba ko débloquer pe ba ko sauver génération na bango. Kasi pona ndeko asengi ke kwa récupérer loko wana c'est tout à fait normal. Azana kombo ya famille na bango non poste non prénom na date de naissance na et repesa biso nzela ya famille na tokokota pe tokobenga ba centre ya bango d'origine pe bakoyebisa nini esengeli na ya sala pozo ya ngwa salela ngo ezalaka nango eloko moko complete na ngaki opesa numéro na yo mpona abenga yo kobenga ngai te abenga yo moko bosola o explique ye ndenge nini bokoki kosala mpona kutana olakisa ye badirective oyo ekosenga arécupere yango pesa mpona kosalela kode ya bandeko nyonso bozolanda nga kode eza eloko moko eza difficile te mpe c'est simple mais batika kotya mino baprovince ke ebomaka eliaka bato mpe emelaka makila ya bato kodia eliaka motu te mpe kodia esengaka makila ya motu te mais kodia ezali base ya richesse familiale koyede basituation difficile matanga feti rentrée scolaire minervale, toute opération, moto a eu problème sérieux, accident, moto azali na position ya kodia, azali mieux placé à koya ko aider yango pe sa solution rapidement. Numéro dans ezali plus 243 82 88 67 337. La copie bandela plus 243 82 88 67 337. Voilà numéro à mettre de Bobenga ye. Bobenga ngatenga na simple journaliste na yeka na tuna ndenge la okangi basango na ye na mona ki na okangi babenga kinga batuna ngai ndena simple ngai na kinda koluka tina kati boyi kote naza eza mistake nganga na kota tina kati mukobo misangai biska botinda ngai na ye na zui appel numéro bobenga ye moko solane kobenga te chapel lokale nana beza mettre kingani mais koto zui numéro nanga okopo zui numéro na mba mo facilement mais soko mo numéro na ete obengai na konto ye pa na ye na pete na peso numéro na ye mon kuta na bien na ye sans problème maître oui expliquez-nous moi des trois mots sur Kodia et puis simplement sentiment de ba valeur ya Kodia la famille biso oui bandeko nyonso o tozali ba noir tozaba bato c'est l'air to pencher na connaissance na biso o ba centre batikela biso ba papa pe ba koko bato ba leka ki liboso na biso batikela ki biso totika kozala désorienté na connaissance ya mundele abe biso trop botala ti lelo mundela komo yela biso facilité ya mibali bazobala na basi bazosangisa na nzoto ezali parmi ba principe to a pratique o biso bantu to sala na côté. Alors biso to zali na ba pratique na biso d'origine pe naturelle pe efficace kodia ezali richesse o ebengama pona biso ba centre ba pesa ki orientation tout ça il a de génération en génération tous en la difficulté te kasi bandeko o baye ko lakisa biso connaissance ya Jésus to pe bayo lakisa biso connaissance ya Mohamed ba ngi ko tya biso na kati ya libungi to ko mba ko pesa biso orientation o ezali ya biso te. Alors quand ils allaient wana mieux placé pour nous orienter ba vie future na biso ko pesa biso lumière pe stabilité na o etali lobby na biso ezali avant qu'on finisse là na bi on continue on rappelle le moko ka nengo lobby wana mete bolimbi 5 minutes ngé comme qui vers fin mais une question mbang mete misala ya mutu mo ba yena musala tam tusu o pesa e o sa mystification bongo o pesa porte-monnaie magique le quoi c'est la code de ça monter porte-monnaie magique da orienter parce que porte-monnaie magique ndingeza wane bongi kozwa ba identité ya demander moto azali na posa ya porte-monnaie magique tozwaka ba identité na to tindi yango na monde ancestral ça veut dire quoi to tindi yango devant 350 esprits au bazo diriger pentacle ya porte-monnaie magique wa alors l'esprit wana dès après 48 heures ba opesa biso réponse que moto o botiti ba identité na par exemple to koloba champion local
ndenge tozwi ba identité na yo totindi yango devant 350 esprits bazo diriger pentacle ya porte-monnaie bandimi yo te baboyi yo salela yango na kati ya mokili na biso alors ngai na ozala wana mie placé mpona koyebi soki champion lokale batindi ba identité totindaki baboyi yo salela yango na kati ya mokili alors bache na makambo mosusu na nzela ya porte-monnaie magique tosenga te parce que obengami te mpe bacentre na yo baboyi kasi soki moyo obengami na oyebi so wi na ndenge natindaki ba identité na yo obengami mpo ondimami mpona kosalela yango alors voici pentacle oyo ezali disponible mpona yo mpona kosalela pentacle na yo yango nde okosalela pentacle wana jusqu'à ya badele ya batemps oyo yo osengaki eloko wana osalela yango kati ya mokili me bazwaka yango pour la vie te porte-monnaie ezalaka eloko ezalaka barenouvelaka yango bazwaka yango toute une vie te parce que oza corps spirituel te ozali lokola moto oyaki maladi bapesi yo kisi obiki okozonga na hôpital mpona contrôle soki contrôle tomoni maladi eza te okei libela mais porte-monnaie bazwaka yango te pour toute une vie osalela mais kodi ezalaka toute une vie kodi ezali eloko moto akosalela yango bomoi na ye mobimba mpe akotikela yango mokitani no yaye nata na boyi bandeko na nga na boyi kotanga bakumbu basilikela yango mpo tunaki biloko te natu na mwa passant apasa kaka nayebika naza mingi na base ya porte-monnaie nde nayelaki awa me natu na mete sikoyo apart porte-monnaie kodi ya oyo beti okoki koyana te makambo ya mbongo soki moto aza na dossier ta mosusu ya mobali aboyi ye mwasi babotoli ye mwasi na ye nini babiloko wana osalaka yango te oui esalamaka parce que ezali naturel ezali na bamakasa oyo toza nango tovivre yango na kati ya mokili na biso ezali nango kisi te ezango naturel ezali teke mpona mwasi osati mobali akomi mpe na baide négative mpona mwasi eza na makasa oyo tosalelaka okotumba na kati ya ndako na yo ekobengana baesprit négatif wana esprit ya mobali na yo ekozonga na position parce que na kati ya ndako ndenge biso nyonso toza bachrétien mingi esenga badroit oyo bosenga wana te esengaka orientation esenga baorientation wana ezalaka bamakasa claire bayebake bamutu mosu oyo alobaki azaka bameso ekomi nakende kuna ayebisinga donc ngambo na yo explique non mosala nyonso azoloba wana esengaka kozala mwasi oyo okei toke église tozalaka no offrande esengaka bofrande ezala baboyaka kobe yango naexplike bon côté ya offrande moni mosala nyonso ndenge esalambaka esengaka biso tozala lokola mwa likasa ou soit mwa feuille de laurier ou soit mwa kibe magique napesi exemple siko ntango yo koya nayebi so yo na ozala besoin kibe magique na feuille de laurier na ai yo lobiki nasengi yo ebele ndenge nini ebongo sikoyo tokosala asa wana ndenge nini mpona tobengana elima oyo afandi placekobengana ye ndenge nini ebongi tosala na babiloko wana mpona kobengana elima wana na kati ya ndako po modimo ya mobali nezwa possession parce que bandako mingi bato bakendaka kofutela basalaka oyo babengaka purification te baheritaka baesprit négatif oyo mingi bakutana na kati ya bandako wana mpe akoli na bango ensemble aboti misisa akomi kokomplike bango bamisusu baloba te akoti na ndako defa kota lopango ala bablocage te eza bablocage te eza yo nde ntango oyaki okota na ndako wana ozwaki ntango kopurifie ndako mais tofungolinga mémoire ya solo vraiment il y a des bato ebele bakotaka na bandako sans aconsulte baesprit oyo bakutana na baesprit wana nta baesprit bakosilika basali ye mabe mais tofungolinga mémoire niloko mpenza nde place wana moto oto aza na badérangement ya bolingo aza na blocage ya vie na ye aza na bablocage moko azoyeba te azosala baeffort pour asimba des fils que même ata $100 asitrakasi ta contacte nga na mpese orientation oyo osengaki adébloquer situation wana dans 3-4 jours nayebi te naloba lisusu ndenge wana question bonga betu na tuni te soki bakestion ezali bokoma na se na tokoluka ye lisusu to pe bakestion mosusu mais bakestion nga nayaki na yango wana mettre 2-3 mois esika ya bafanatike oyo batindenge mpa na yo soki kokoyisa bango nini mpona toshite oyo bandeko nyonso boderangeaki ndeko na biso mpo aya koluka mpona koapprendre lisusu na oyo etali vie spirituelle na koyebisa na bino juste ke mateya ezali ebele soki boluki nga na banzela ya bareseau sociaux à part temps ya émission oyo tozali mpe na balive oyo tosalaka topartageaka mpe connaissance bandeko mpe oyo baza na baquestion à partir ya balive na biso na TikTok batunaka baquestion to baza nango mposa mpo bazwa orientation na TikTok okoma live na nini na kati ya TikTok na wana koma juste maître Moluku so amoni maître Moluku bakomona ngai naza
bakozwa baassignement bakotuna mpe baquestion baza nango besoin oyo peut-être na émission bakotuna te me na live bakotuna ngai oui nakomi na suka kasi nakochite boye te soki napesi ye mwa 2-3 mbote te na bafanatike boye aza na bato ebele me apeka ata 2 ou 3 oyo bakoya na motema na ye bambote mpona tochite oui napesi mbote na mabele na mopepe mpe na moto yoka apesi kaka bamilimbo nayebi te nakomi na suka émission na nga oyebi asekisi kaka na suka mpe mabele mopepe na moto me ngai nateye ko prosper bakini les seuls partenaires nous voulons savoir bambote oyo tozali nabosi te oboka mo mama honorable Jacques Nitu porte-monnaie magique oyoki l'homme de Kodia soki porte-monnaie lembi oyipesika Kodia honorable Jacques Nitu muta mbongo aux États-Unis ndenge moko vekitola petit na yo vekitola petit na yo oh petit na yo naloba te nakomi bana suka ekoloba ma nakoki bafanatique nyonso balandaka émission nous voulons savoir bana Tchango Lukunga Mwamba Funa bandeko na biso ya plateau babakiselaki biso nini moko kuna plateau oyosana yango te bandeko na biso ya plateau toza ensemble na bino vraiment nakomi na soko banabwaki modg élite mpe nabwaki vraiment Gikaen watashi de la presse congolaise kasi Miranda Joseph Weljo Zike Beja même moi siboni déjà dit moi siboni nalaka na pasteur oya sambela po na ngapa bakisi na bango esimbanga te pasteur Brown Bomalika et puis berger Etienne Bokoko Mobali Libele Mokonzi kasi nabwaki vraiment gain au moins Jenny Chocha Kalebe o matoko eni la fille à papa maman na ngai moko ma fille Wivine Bakine kasi nabwaki die kone na kinkole pe Belamini Kamba motema ya ciao.